bandeko balandia to comme wapi to ça awa na couloir Android na matete to la sabio ambiance oyo na ebisaka bino ba congolais ba séparer les loko moko ba politicien Congo ba échoua dans la football ne reste ba congolais Congo o mona mbote ndeko na ngai mbote ese bozo na ngopona nini ndeko na ngai naze sengo makasi pona papa Félix Chichi azongisi nyongo ya 4-0 o tozaki nango azongisi 4-1 siko na abinda pona 4-1 alanda lokolo mbote ndeko na ngai mbote ndeko na ngai oui to ko bandeko le ba ko bina awa ambiance oyo ekosaka bandeko ba ko sepela politique ya Congo esimbaka susu te bakongole bako kufa ezaka kuna vertu des urnes ambiance oyo mona ndenge nini en tout cas nazaya kosepela makasi tondimaki te RDC akoki kosala surprise oyo en tout cas atanga pe nazaki déjà déçu mais espoir ezongi vraiment en plus pene to l'équipe boy to comme tina finale naza sur 4-0 mona oyo mbeko ndenge nini na sepeli makasi po esala mate banda kane bandi mon frère etikala kosala mate en tout cas na sepeli makasi ozase ba léopard na biso nini makambo lezo yebisa bango place bazali balanda osiko nazo sepela na léopard na biso bazala bomoko bazala ini ata tozofinga bango eza mabete eza pona ko encourager bango lobby basala effort neti lelo tobosani mabe na bango nyonso na sepeli makasi vraiment o moto ndeko na ngai ne moto papa sango 4-0 ya mbeko ndenge nini na mbeko kitoko makasi teke congolais la sepeli pona moni équipe na ngai ebeti Zimbabwe toyaki kusiri te mais basepeli sibiso yango bakendeka bonga te tobe baperde toasir tozweloko baportugais mpe bakendeka baperde babenda baero kano eza ya biso tokende oti suka ok merci mbote ndeko na ngai mbote sango oyo 4-0 ndeko na ngai oya mbeko ndenge nini bon omoni biso toza nation ya football nga na kokamwa yango te mais biso bacongolais tokisaka na mwa motema totikaka na benjir omoni na minute ya moke bato babini donc il y a pas match il y a pas photo lelo na nga nalobaka yango wana bakongole basepeli basepeli 4-0 yo omoni ndenge makambo eleki donc bajoueur na biso message nyonso ngo opesa bakolanda osiko bon na ina biso bango bazalaka serein bazala serein eza makambo babosana te ke Portugal alekaka boye de biso biso toleki boye ezaka likama bazala serein bazala makasi batombolaka bendela mboka. Ok, merci ndeko. Mbote ndeko na ngai? Mbote papa. Oui, 4-0 l'histoire 4-0 yambia ko ndenge ni. Et ça vraiment esengo ko sakana te. On a été désespéré dans 2 matchs les kaki. On ne croyait même pas que Togo arriver comme marquer 4 buts. Vraiment c'est esengo bana Congo. Malgré les difficultés, mais on s'est retrouvé dans le football. Il y a eu beaucoup d'états dans 2 matchs betami. C'est un souci to lobby to fini. Mais félicitations pour nos léopards. Oui, que les léopards félicitations mais ça joue à indépendance. Yambo na biso Congo. Togo gagné 4-0. Oyami le cycle ça sont ndenge ni. C'est vraiment une grande coïncidence. Les jours na biso ya fête na biso indépendance. Quand on est libre, alors la liberté peut aussi on peut na niveau ya kan na moment oyo. Marquer 4 buts à 0, ce n'est pas fait des choses. Depuis quand est bandi, na kanisi, bisonde, to marqué ba bien belé, na match moko. Oh ba ki mosusu wa ko sala ngote. Malgré ba défaite na biso, vraiment coup de chapeau na ba léopard na biso, courage baza la makasi. Il y a des moments oyo to ko kakité, mais cette fois-ci ba ke na liboso. OK, mote ndeko. Mote. Oyebi ke les journée indépendance en Boka Congo. Mais to gagné 4-0. Oyambi sangwana ndenge ni. En tout cas, Sangwana, c'est le peuple congolais, biso za congolais de naissance. Au moins, tu n'as pas Congo, mais nga zaka te na zaka l'Angola. Na yaki mais bande kolanga bazana Congo bazaki na mutema pasi nga na binga na bi RDC. Pona bunda ngo depuis libanda na Congo na Angola. Pona mambo la bi lelo to za coupe, lelo to gagner bango 4-0. Na c'est bande kolanga bango yo. Mais ba mona ngo lelo pour aider cette équipe à makasi à Kosakalate, la Congolais de naissance. Oeza awa na commune matete la couloir Android. Oko mona bande kona ba robina ndeko na pusana. Mbote ndeko na ngai. Omoni problème ezani. Baluka Coupe d'Afrique. To fente bango Coupe d'Afrique ndango ebandi. Moni, ona to sale bango ka mwa distraction mwa mukia. Totala bango tota makasi na bango Coupe d'Afrique ndango ebandi.
wana ezali mona distraction totala bango toyeba makasi na bango. Cette fois-ci Coupe d'Afrique nde yango. Nasala mingolo batema na sepeka nde tokane tozongela Egypte. Tozongela nini? Egypte. Tozongela Egypte. Ah, tozongela bango na mingolo bate. Ngai na sepeka lelo coach na biso ibenga savi donc amatisi mutaba la ngai ibenga kubela amatisi mutaba la ngai ibenga savi. Obakisa ezanini na boxanini ba joueur na biso ba supporter dans la société équipe ceux qui bango ba sala bien te biso mutema moto moto to mutema moto moto bana ngona espoir espoir ezongi idenge osali bonjour Mbote ndeko na ngai. Mbote papa na biso. Oyambisa kwa 4-0 ndenge nini? Ah bon, eza makambo, eza talaka ka RDC, toza ba Congolais, et sengo na biso eza bongo bongo bongo, mais malheur. Na soki to leki, malgré to leka ba ko. Soki to leki o to kokuta na ya bonga makaka. Abongama. Double sengo. Ezali le 30 juin. Match en betami na stade du 30 juin ya Égypte. Il faut s'attendre à Eza Makamboka, Eza Makambo ya Makila. Le 30 juin, c'est une date historique pour Namboka Nabiso. Et puis, betami na stade du 30 juin, il y a Égypte. Donc, c'est un gars qui est à l'Andengue. Égypte, à histoire. Comment organiser la Coupe d'Afrique dans le donc, l'histoire s'est répétée. Ceux qui ont organisé ça, même si à Burkina Faso, tous ceux qui sont perdants, mais tous la troisième place. Ce qu'on malheur, il y a mouton, tous les tours, à Oyorabiloko. Oh, ya solo. Bako beta bena ba mama kambo to sai trop sil. Bakambo tsa Barcelone babi, atsa Real babi. Match alelo. Bon, yo yebi ha. Ndanga to l'équipe boy. Et sili to beta finale. OK, bandeko balandi ate kombo malgré la déception, il y a politique, ils ont trahir biso. Mais tu as mboka te. Pour la balle, tu as la politique mupanzi. Après la victoire na biso, tu as la politique. Bobo sanate. Et ça c'est un mingi pour match vraiment. Tu sais mon espoir de gagner match. Mais nzamba lingi Congo. Parce que tu as un match tu beta na Uganda. Tu poli 2-0. Deuxième match tu poli 2-0. Mais na troisième match tu as gagné tu as foutu à 4 billes. Zambalingi mboka o vraiment ibenga rumela na date oyo kwestia indépendance et ça lui peut bien mukolo oyo to pesi papa na biso président papa na biso qui sekeli pesa zali nzamba pambola ye vraiment eleki malamu vraiment to bossa na mukolo ya le 30 juin te ezali mukolo moko adelse moko malamu pour na mboka Congo loko ko futa pour na biso ba Congolais nda pesi biso victoire oyo ezali de Egypte na de oyo ya Uganda nde to futi nyongo wana to futi yango le 30 juin et longo na ba ancêtre na biso victoire et sameli biso na assure que final oyo eza RDC donc to bosse na nyonso to komisika na avantage ba Léopard to la future ya malamu so ya à partir to de qualifier wada ya si bomba te huitième de finale et c'est la biso. Tous les malamu pour la finale de Sukiwana.